nzambe. Papa wana ye azalaki ntango akomi na esika église exprimé besoin ya mabele ye moko akokuta pasteur wana po akutya contact na moto ateka mabele wana pe akosomba oboyi. Alors bandeko na ngai eza 5 parcelles boya somba na église lelo oyo libota na ye eza mapamboli. Alléluia. Donc bazanga kailoko te bazanga te donc nyonso bango ezoko mais papa na kufa ateko lona pona libota na ye ateko lona pona bana na ye bana lelo oyo baza stable na kina nango iyo prende ko ozoka message oyo fongwama pona kusala sala batanza fongwama pona kutunga za le temple batanza même oyo azasika aza esika na ba oyo baza alisina audio na ba réseaux sociaux ta ba numéro de téléphone biso soko zana lisungi bisika ozali tinda na kata temple na ba numéro oyo pote etonga ba misaba tanza ndeko na ngai malwa nzambe posite mutu nyonso asanga musala nzambe kumutema kofunga oyo asukina musala nzambe nzambe wetike bongo nzambe atika na nyongo mutu te nzambe azali mutu oyo tokoluka liboso etoko respecte baengagement ntango tosi ye mpe atali mutu ndeko tosi mpe akozongisa yo avant kufa esengeli okomona nzambe akondisio kosala motema nini ya kofongwama. Alléluia. Yango nde ezalaki donc témoignage oyo mpe biso mpe encourage biso na mosala bato ya nzambe. Alors lelo oyo sujet oyo ya kotonga bato temple ya bato ya nzambe nzambe alobi na église Christ efeko na ndeko mwasi ndeko mobali elenge mwasi elenge mobali ke totongele temple. Nzambe ye ntango atindaka aza mposa mosala ye atangaka te position ozanango ye apesi ordre. Alléluia. Apesi ordre. Alors na oyo aza bolingo ya nzambe ayambaka ordre wana na motema kofungwama na kondima na motema kofungwama nzambe aza mposa bolingani mpona sala nzambe aza donc